na commune ya Monga Fula mingi penza na quartier Kindele bo comprendre que la baina na motete souci passe na motema komona ona ye komona awa découverte oyo na habité bande ko balandika na une télévision émission sur terrain toye awa penza na koko sona ndeko Sardou pona ko talisa na autorité compétente bata la situation. Oh, vous comprenez que mon attaque est déjà là, donc même pas moyen ça la vraie annonce de la salle comme d'hab. Donc on a ligné Kanatal Sabino passé aux populations à coin oyo na quartier Kindele arrêt premier poteau. Moi les gens ont mis PC là. Premier poteau au quitté au côté avenue Mboujima, avenue Zaba, dans toutes les avenues à côté on a boué. Mawatro. Na ici quand on a le mingi bakolo quartier bakolo masolo, batali Sabino bakoko so o bazana ngo. Simba ande na pesi bino mbote na bino. Bolimbisa po mawana motema. Na attaquer mbamour information. Abande ko bandika na kito so na papa moko to kuti awa ya un bon nombre ya population baza awa ba yepenza kotala biso to kiti awa poto so na ba matali quartier na ba papa mbote. Mbote. Ah tous na quartier ni otali cameraman totali tozali na quartier Kindele na Monga Fula pour na première poto après campus. Après campus yango libulu muneno to kuti awa penza. Tese biso na libulu ngo ya combien de jours ça? Libulu esali bané libulu ekero to koma na 40 ans sikoyo yo. Pardon. 40 ans. Oh là là. Libulu e bandi depuis Zaïre. Oh. Première menace nango esala maka na 92. Et par après mais tomekaki ko boka mwa ba mabele ko sala basaka. Et leti bané belé libulu bandi ko fungwama. Mai ya kojelos e bandaki ko kota boy. Soki koti koto nyonso ba veni nyonso il faut bato badinda. Vu que là ba ko sala nzela ya université nini route ki mwenza basali ba ravin nini ba caniveau moi mai wana eteni kokotaka na ba caniveau. Awawa bato ba konvia ndenge na ndenge baya babaluka kaka. Mais tandis que ba vota bango awawa mutu moko te bino ba vota na mnoka ba député. Tu votes ba député. Voilà. Mais premier moto ayaka liboso pour comme député pour comme gouverneur il va ka André Kimbuta. Voilà. Aye to tamboli na ye ba filma za na ba image wana na ba cameraman no balandaka ye. Ekende ye azonga te. Ba député nyonso yo bayaka batali batikali ko songa te. Libulo yoyo il va ka facile. Mais ekenda ba famille belé ba perda ba mapangu libela. Place au telemi awa evalaka fondation ya mweno ya docteur moko kabamba tilelo aperda ba place oyo toko landi libulu ekiti tina fe ba victime tina sende ti wapi takela bisikeke eleki aveni Mbujimai wala ba filika ya kotoka wana tozaka na premier poto kaka na premier poto ezwi zaba ekiti tina monastère na fe na bilanga kuna donc tilelo ba répondaka biso te yango na toujours ça l'appel na ba konsibo kamawa ba milimu nyonso ezotelengana oyoyo ezangi place ya kovanda bazangi bandeko to ebite soki to salaki nini po to meritaka lisumu oyoyo babetaka Monga Fula quartier Kindele kara. Voilà, message dans ndeko ekomi déjà toleki mutu mususu opasa ba précision de susu ya ko isapso kolanda makaka na situation ya libulu munene oyo na dasi bozolanda nani akoya tote mama mbote Bote mama. Mama toye kotala yo awa. Ozali kamba koloba kolanisa malibulu oyo monene esalama to moni oza peno yo po komi na risque po bambula makaso ebetaka mosika to zinda yo sokoli na to ebito kende wapi. Ba konji ba kolanda. Mama merci. Otuni ngai na kozanola yo. Tala ndenga na vandi. Naza mwana mokonzi te. Po akoya kokangela nga kolongola nga ye wakenda kufandisa nga esika mosusu. Ekomi soki mbula enoki totelemi tobimi libanda. Po bandako pe ebele ekenda. Bato pe balongwa bakufa na susi ya bandako. Awa nga na kolobawa ndeko na nga azalaki awa. Ndako na ye ekendaka enyatitine bangulu. Alongwa wakoma kuna mosika pona libulu oyo bongo tofotaka bango ndeni bakonzi bolingaka bokunda biso na tango mabele nyati biso nde bayei boye kotala bolobi likamo moko eleki kuna me libulu ekundami ekundi bato bazokundola bato me tango toza na bomoi biso toza na bano ya bakonzi te me tobota bino boza bakonzi biso boutaki kaka na mabumu na biso
bongo bokosunga biso na ntango oyo te bokosunga biso ka ti ntango tokokufa toza mosungi te tomonaka moto te oyo ayelaka biso saki ya leso oyo ayelaka biso mafuta oyo ayelaka biso ata pondu biso toliaka kwanga tomoni kwanga awa te tomoni makemba te mbongo ya bino bakonzi bokomi mokonzi oponaki mokonzi sunga mpe libota nyonso ya yo na Congo. Kitoko mama, message na yo ekomi nani akoyokolanda lisusu mpona koyebisa na bakonzi na yo otali cameraman na yo kino kaka ngai vraiment kotala koya kokuta bino mpona basituation oyo message na yo vraiment kokozala epai ya nani topotoki mpe bamama bazobengaka bakonzi mabino mpe bajeune boza mie place parce que bino bajeune mpe boza lelo na gouvernement boza ebele. Vous avez aussi le droit ya koloba pe ya kobenga bango lisu bandolo ba jeune o bazo ko occuper un grand poste na gouvernement ko ya ko secourir bino. OK, merci maman. En tout cas, na bandi ba image ezali ya ba marambu nyonso libulu ndezali. Premièrement, libulu ezui ekati déjà plus de 5 avenues. 5 avenues, il y a plus de 15 ou 20 parcelles. Oye kinda o batu na bango lelo bakolo mapango wana bakomi. Ba locataire bazo kemba likolo ya rozanga isika rolala. Ngai na osa l'appel na gouvernement, plus précisément na gouverneur ya Kinshasa pe na bourgmestre ya Mongafula po o ezande charge na bango. Donc boye tika biso te boya botala boye la biso ba soutien biloko o nyonso o ezala possible ya to sala musala awawa boya nango biso moko ba jeune on est prêt ya retravailler na bino boye la biso kaka mabiloko oyo esengi mpona to atténuer to kata hémorragie ya libulu oyo. Donc biso mo ba jeune ya koto on est mobilisé pour ça. Donc boyo kapé mawa mpona biso kaka nde botomonaka na mabulu mususu bokendaka boya pe kotala ba mikolo ba papa ba mama baza awa baza esusu nesika okende te ndenge boyaka na libulu ya makaya lelo makaya yango wana ekoma bato bakoma koleka pe bazwi ba récupérer mapango une grande partie. Alors, to bengi binope, toza précisément na kindele na premier poteau. Donc, message nanga plus ya yangwana. Mbote na yo. Mbote mi. Voilà, liloba par rapport à quartier na bino, biso to yeka koya ko za information. Liloba soki ezalo le bina ba konzo bazolanda. Bon, maramba roloba po batebele to kimara media mais ya koyoka soni ezali susute. Voilà. Biso to koti quartier kindele o na commune Mongafula. Ah, tu es dans le district de Lukunga, na asi ba o bayaka voter moi. Ba yebi côté nazo beta lisolo o ezanzela ini kinzela ya tendance. Précisément Venise ba ebuka na mbujima kibai nini kuna na c'est donc avenir comme impraticable. Ba o ba koli ba o to koli na bango na kindele na ba 90. Ba 90 ba 87 ba yebi ba ri o ezalaki mutu kezo mata ekomi petit Mongafula kuna ba oyo bazotombola musapi yo ngamona kindela solo ba yebi réalité ya koto yo ndenge koma mais bazobeta kara avenir comme impraticable ba maman bazomona pasi donc mawatro soki biso mokutu ba janité après mbula soutien gouvernement to yebi angote. Ce qui est moi, c'est que tout le monde, moi, c'est que si moi, un franc, moi, 10 francs, mais avenue, ils ont kokangama. Donc, il y a kobakisa, ils allaient, bango bayo kakolela ya quartier po, tozolo bana sengote. Tozana besoin ya aide, bana lukunga, o nyaso batombola ka musapi. Baya babeta tour, ba insister biso na ba danger public ezawa. Donc, eza danger makasi. Nande to komi na tambula to ebite combien de familles ba quitter les sous quartier na biso oyo beaucoup mestre to yoka ke kutina sango ba beaucoup mestre donc kop na bango bureau soki nani donc bango bureau Mongafula eza munene net référence na biso eza facile côté na biso makadam o l'état tchel biso eza bien beaucoup tasko na kati avenir et comment ba avenir comment diviser. Donc bato kuna bakoma benga na bato ngambu mais avenir zalaki bongo te toyebaki soko koti ubimi ata na sambula balibulu oyo ba tanting na biso ba mama na biso bakoma zolango ba risque
après mbula na ba air tardif boyebi nde kisasa ngo ekomi kuluna partout awa pe na quartier na libulu ekomokoma cope donc bo assister biso na danger oyo toza na ngwawa et osala bien bafaux policier bazodéranger babrigand même koloba te so omoni bamama biso bajeune tolobi boye eza donc mpo tozomona mabe nde ezokola bo intervenir mpo na ka na biso toza na biso bomona baimage mpo totelemi mopanzi ce caméraman na biso ce caméraman na biso akotya érosion ndenge moi na ndenge ezokoma na ndenge bafamille bakima donc bato mosusu bakoma ovanda na bamile mosusu bakanaka te mpo mapango na bango etyola ebongo baoyo batikali bavoisin boye bango mpe bakima donc bayoka mbela na biso avant ka ekoma trop tard mpo elanga esili bambula yango ebandi. Merci beaucoup. Voilà, il y a aussi un papa qui est déjà âgé. Vraiment, il voulait parler par rapport à ces situations qui leur préoccupent. Papa, bonjour. Bonjour, quel message avez-vous auprès des autorités compétentes en rapport avec votre quartier Kindélé? Eh oui, c'est un cri de détresse. Regardez la caméra, s'il vous plaît, papa. C'est un cri de détresse de celui qui peut être parmi les derniers témoins du début de la naissance de cette érosion oubliée de l'histoire de notre quartier. L'érosion Kindélé, c'est une érosion, une fois maîtrisée, qui peut permettre le développement du quartier Kindélé. Nous ne sollicitons pas, conscients de ce que cela coûte au budget de la nation, qu'on vienne remblayer ou faire n'importe quoi. Nous avons besoin et nous sollicitons, ça c'est du devoir de l'État, de venir nous sécuriser, ne fût-ce qu'avec des structures de base. Si nous résistons depuis des années 90 jusqu'à ces jours, c'est parce que nous avons cet esprit d'initiative. Mais cet esprit d'initiative a des limites. Qu'on vienne nous mettre des structures de base, qu'on vienne nous faciliter les écoulements des eaux qui sont néfastes, et à ce moment-là, de nous-mêmes, avec nos enfants et nos petits-enfants, nous allons essayer de survivre en développant une pépinière dans cet espace qui est devenu dangereuse et qui progresse de jour au jour. Voilà notre sollicitation. Vous avez aussi vos enfants députés provinciaux et nationaux. Il n'y a pas un message pour eux? À nos enfants et petits-enfants qui sont devenus aujourd'hui responsables de la gestion de cette chose de l'État, l'aménagement du territoire. Vous avez le devoir de nous visiter tel que vous l'avez fait avant les campagnes électorales qui ont permis à ce que vous soyez aujourd'hui nos dirigeants. Venez nous secourir. Nous ne demandons pas de l'argent, mais venez nous sécuriser. Avec des infrastructures de base, c'est tout ce que nous sollicitons. Un caniveau qui peut faire à peu près 500 mètres de la rue Zaba jusqu'au monastère. Ça peut permettre de drainer les eaux qui sont dangereuses pour notre quartier. Un caniveau, c'est tout ce que nous sollicitons. Et la protection des soubassements de nos parois. Par nous-mêmes, nous allons créer une pépinière où il y aura des plantes anti-érosifs dont nous avons besoin, les bambous, les vétivers, les acacias et tant d'autres. C'est tout ce que nous demandons. Venez nous donner les moyens de survie par nous-mêmes. Je vous remercie pour cette oreille attentive. Merci papa. Le vieux du quartier. C'est peut-être la dernière fois que vous voyez ces témoins parce que l'érosion est devant ma porte. Je vous remercie. Dieu fera grâce, vous aurez les autorités descendre ici pour trouver une solution. Li banda 88 ngana bana mibale libenge bande pasuka banda kunyoyo nyonso banda kwezalaki awo ekeina kokende mopandi na mopandi to mona ka muto ya okunda te ba chef de quartier bakipa ba nani soki nani ba kurumesi bayaka na bango te mobali akufanga naza pemene na libulu boya okundela biso libulu oyo ba to vanda kimia to soki to futoke mbanda gwe toke wapi bisika okendeza te mbongo kufuteleza te papa fati yogela biso mawa yako okunda biso libulu oyo eumeli makasi ponga fula
toza balabala kibai tozoluka solution ezoma na libengi oyo tozokende na libulu toza baplace okende to bambala bafutela eza te toluka solution gouvernement bongisela biso libengi oyo bakulu na babata bakoto baboma babatu koto oyo toluka solution po nzela efongama libengi efongama. Naza kosenga na bayimboka batala problème oyo ya libulu oyo ewumeli depuis Zaïre. Bakonzi ya ndenge na ndenge baya badepute ya ndenge na ndenge baya bapesa bilaka bakenda libela. Libulu ezalaki nanu mokie. Lelo libulu ekomi monene bamapango nyonso ekenda batu bakufa balala na butumbule beti erosion esalami ememi bango bakenda konge libela bazonga te. Yango tozo kosenga lelo na Daniel Bumba yo nde gouverneur babengi yo solution. Edi iyele molangi ya pembe papa social na yo senga bino na sengi sokati mobengai boza musika te boza wana monga fula kaka wawa na veni Bumba na yebi pa na bino boya kopesa solution. Nazo kosenga na excellence Gilwa Ndomboyo otangaki na campus awa oyebi kindele ata osukaki na kati ya campus me opusanaka na koto ete lelo tozo kosenga bino botala boyoka mawa tala ndeti mama wa mukolo mobali na ya kufa ndako ekenda azovanda pembeni na libulu na ngare oyo ya manzanza botindela biso beni ya salibite ata soki bokokoka na bino koya kosalisa te me babeni wana bapubele oyo ezokotelengana bakasafuku bazandu wana bokongola yango boya nango baya kobwaka wana libulu oyo bapolisier na butu bakomi koya bakangi batu patu ya 19h bazoya soki baye bakangi batu batie finga baye bakoti na libulu kaka baboteli bango biloko badusoli bakei parmi wana bazowuta bango bazowuta na ba sushati ya mike batie na kati oyoyo na monastère na sekuna mbakini nde bazoya boye bazobotola moya kotambola eza te menace ekomi makasi mbula soki ezobeta bato te fo bazala libanda po ebele ezokobuka yango nasengi na excellence Gilwando yo ndo za na aménagement du territoire eza ya yo mabele eza ya yo yaka oya opesa solution kita nano bukumese toyebi yo te totika komona yo te muke tomonaka Olivier Sai po ayaka mais bukumese musala na yo nini yaka nano tala difficulté oyo ezali milimo oyo nyonso ezotelenganaka chaque mbula bazokufa esengi bino pour le moment président Fati ndenge osalaki volonté ya kosalisa prince oyo ya université okomi ntina kimwenza tala sikoyo pembeni ya prince oyo osalisaki na première poto libulu ya monene ezali wana ekobuka lisusu oyo obandela mosala pamba yango tozosenga Fati beton kule beton awa libulu ewumeli me tomonaki na masangambi na manini na matadi kibala kote ya makoko ebuki lelo président kitaki na délégation solution ezwamaki mais awawa eza ya mokie koleka oyo wana ti lelo solution eza te nayebi te ezalaka monga fula to koto ezalaka cité éloigné nayebi te toleli mbula bandi excellence lakisa volonté na yo Gilwando nayebi volonté na yo lakisa volonté na yo nasengi yo présence na yo moko kita oya kopesa solution. Merci pour la bino nyonso. Azali papa kobuka bikolo bota bisonga bali bulu na kokele wapi bokoza boke soke sali boengana koya kuna na yoe tokoya kuna bakisela biso libulu oyo tokabeta bora boka tokabeta na baboko tala paka na kokele wapi na kofutela wapi na yokokate boya bekozi boya tobokia bino baboko wa ana kotokubi belenge batikali babogisa bana mboka babogisa soko libulu esalemi bato baleki tobete bino baboko ekoma bisika nyonso
komona nga madi na lobi boko ebabakisaka ye natikalanga mwaka na libulu ndako etikala ndako ekwa ye matundu na bino banso bozalaki ebele mpona kolanda émission sur terrain ya mokolo mwa lelo soki tokomaki awa na kindele mingi mpenza na première poto mpona appel ya mama Sylvie Bolisomi oyo abengaki biso émission sur terrain toya mpena kotala situation na bao bomoni bino moko ndenge population aleli nga na rappele kaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba Lubaki na molandi ne Edi Yeli Molangi botala Kinshasa na bino yango oyo botala pe ngambo yo Kinshasa ezobonga bana ya première poto population première poto baganga pe na ngamu na bango Kinshasa bongi soki libulu oyo ekolimwa ekoza malamu mpo batalisi babila makaya ezalaka kutu makasi koleka oyo mais bakonzi ya mboka basimplika lelo makaya ezonga opérationnel pourquoi pas awa bato babungisa bandaku na bango babungisa babien na bango ba o batikali awa ba se retrouver bomoni bino ba mama aussi ba koli ba komi déjà na ba âge avancé papa moko lisusu baza papa ba koli baza na esika kokende te awa eza lokola pension na bango soki bandako ekei bakosuka wapi voilà ngana yebike message ekomi na bakonzi ya mboka ekomi na gouverneur pe la vice na ye na yebike solution ekozwama na kati ya programme na biso wa bino boza nango plutôt Kinshasa ezobonga un programme très ambitieux matondo mingi merci na Sardou Dimbupo to kolemba te kotamba to bibino banso bobenga biso bisika bakoko ceza to koya pe to kokoma to rappeler biso les choses ala ka boete to beta rappeler masolo ya politique ba ONG ba SBL ndenge bolandaka air moko ba parti politique et les kaka émission sur terrain to za tout terrain. Merci à vous tous qui nous suivez. Bonne suite des programmes sur Canal King Télévision. Merci.